Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour Basango ya Mboka, bonjour Basango ya Congo. Bonjour Nabino, bonjour peuple congolais. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Diamant Noir à Kotina Tongo, voilà, tout la Mukasiko, mais Luka tozaka wana mosali na bino, il faut ka topesa bino Basango ya Mboka. Bonjour Nabino Nyosotu, bonjour. Vraiment toza. Donc héros dans l'ombre, topesi mbote, topesi mbote na bino Nyosotu. Oui, oui, Michael Archangelis, vraiment toza na sangwa mawa, mais sans plus tarder to benga. Tozo benga artiste na biso o biso to yebi, musicien ou azali musicien na biso congolais oyo to yebi biso nyoso tu po yim tapesa biso quand même moi Basango liwa ya Papa Lutumba oyo auti kokufa na tongo to benga ye po biso nso to yoka to tourner quand même moi deux questions. Koko Madera toza na sangwa mawa Papa Lutumba kufi yo yebi yoza mwana mwana penda ya kuna oyebi to benga ye connexion. Oui, Ibrahim Fernando, bonjour Nayo. Tozela peut-être. Oui, allô, allô, en tout cas, allô, président Adios, bonjour, Eza Diamant Noir, toza en direct, to bengio pena bat baza e belé bazolanda biso, to bengio to pesi ono mbote, pesa balanda Diamant Noir TV mbote, posa en direct. Oui, bonjour, vraiment, toza na mingi ya kolobate, parce que toza na benyo, touti kokufa la auteur-compositeur Lutumba Naro, akufi lelo awa na hôpital na Paris. D'accord, akufi à Paris, mais akufi lelo, azaki malade, poto tout na moi makamuke, azalaki déjà kobela banda kalato, mbala moko eza mort subite, car directement kwei akufi. Non, azalaki déjà interné na hôpital. Oui. Donc, kulutu azali mpona likambo mwa âge, et asalaki au moins à côté de l'hôpital, au moins 3 fois na Paris, mais azalaki sikoyo bien hospitalisé. Donc, eza likambo kulutu mpe donc information toza na émotion, donc émotion le fait de vie tozalaki na ye déjà eza mwa émotion ezali, donc nakoconfirme okaka information te kulutu atiki biso oya Diamant Noir na biso. Oui, oui, papa. Oui, oui, papa Dios, po tozolanda yo biso toyebi ke likambo ngo akufi na âge nini soko koki ko landi bazolanda yo bazoyoka quand même bayeba Papa Lutumba akomaki na âge nini o akufi nango na mukola lelo ndingo lobi azaki malade azaki interné déjà na hôpital batu bazoyoka yo. Vraiment aza plus de 60 quelques 70 75 à peu près. Pour vous avoir information, bah détails nous soit après Diamant Noir. Émotion ezali na nous monique kulu tozala kanaye parce que vraiment on a à peu près na ba 76 78 à peu près ou 76. D'accord, donc biso to ya kuna kala mingi te po batu surtout bazo information bazu déjà information que eza penda vrai po batu mingi bazara so to pesa information papa na biso adios barobenga babi Diamant Noir eza lokuta akufite yango to lingaki non eza poisson dans vérité vraiment vie akufi. Donc il faut vraiment vie akufi na mukuse vie akufi pour tout akufi information akufi na hôpital à Paris. Donc vous avez information surtout na ba confirmation après. Donc le Diamant Noir na wana donc on a dû quand après ça Diamant Noir sinon c'est tout nayebi. Merci pena merci na confiance pour pesanga nayebi keza tongo bozana ya kolela mais tolinga ka to benga yo po tolinga quand même d'information na source ya to benga bino en tout cas tozo tenter malobaka ya suko koyebisa ba peuple congolais bala bazolando ebele oyebisi bango nini bazela programme nyonso tout après nde bopesa biso to yamba yo oyebisa ba programme nyonso. Merci tozela kaka tout aussi ici ba comme hôpital koyebi ke comme ya c'est poète Lutumba yo Kinshasa. L'organisation, c'est ça, m'a pas encore Kinshasa. Donc,
Oui. Ndenge tokosa po ko ekende. Évidemment on aura merci. Merci na ndenge ya ba message ndenge bundaka kozwa ba information. Merci totiki yo kasi bye. Voilà, peuple congolais, binomo boyoki na matoi na moni Jean-Luc Lukembela Dio alobi alingaki akokisa 81 ans. Ah d'accord. Donc papa Lutumba alingaki akokisa 81 ans le 11 avril 2019. Papa na biso obiso soto yebi banzembo. Na ngana tila binomo banzembo mais lokwa tozolela na tongo boye moye pena toyoka banzembo le mingi ezate mais o ba yebi ete bazaba na mike papa Lutumba azalaki poète azali penza artiste musicien oyo ya munene na Congo na biso démocratique azalaki lokwa papa na biso balombo makiadi nde akufi lelo na tongo awa na Paris na hôpital oyo Diamant Noir akokende ponga na kozala na bango po tozala toujours wana pona ba info ya mboka na biso Congo démocratique. Merci na bandeko oyo bapesi information ya malamu na moni ya Michael Archangelis aussi alobi ako alingaki akokisa 81 ans. Donc merci na bino nyonso tout boye baki papa Lutumba akufi eza poisson d'avril te. Paix à son âme et tozawana tolakisa bino matanga nyonso tout na tiki bino tozana tongo na ngeka na pesa bino information tozolela na ba obazolela to sepela na ba obazo sepela bo partager papa Lutumba akufi eza vrai. Allez na tiki bino bye.